Original. Bonjour, badekolanga, nga dekolabino ya mwasi, nga mama bijou d'or. Mama bijou lelo amemele bino recette na ye spaghetti mélangé na crevette ate masango. Na bandaka nde na bandaka mama bijou azwaki mai atango na nzungu. Mama bijou azwi mai ate na nzungu. Mama bijou azwi mungwa muke na liboko ate, azwi ndamba huile muke ate. Mama bijou akangi nzungu na ye. Mai etoki. Après mama bijou aye kozwa spaghetti na ngai, ba spaghetti na biso oyo ba forme oyo lingama oyo. Nini basala na salade. Nazwi spaghetti na nga, natie na kati ya mai. Spaghetti etoki na moni spaghetti na ngai komi pembeni ya kobela. Mama bijou aye kozwa crevette oyo na sobi na magasin, basi balongola ba poso. Mama bijou aye kozwa crevette na nga natie. Nazwi crevette na nga natie yango na mai. Na sukoli crevette bien na tia na katikati ya nzungu. Biloko na ngezo toka na fungoli maïs na nga. Na linzanza na sopi mai na kotisi maïs na nga na kati. Mama bijou akangi biloko na ye ezotoka. Biloko ya mama bijou azolamba yango oyo. Nazolamba crevette mélangée na pâte na tie maïs. Biloko na nga nayebi kezo aider ba mama ebele. Biloko na nga nayebi kezo aider ba jeune fille ebele. Donc na ba moi boye c'est mou les aussi mbaté lo c'est aussi mbaté makimbe zo simbaté donc okoki pe osala on a libota mobimbo sali na ka ba recette o mama bijou sali comme oko sala on a pomme de terre mais les longs na sali libilo na spaghetti tango mai nyo surtout mayo eko dumé mama bijou akozwa mayonnaise on mayonnaise soki mai dimné na tika ngona no sili moto na zu mayonnaise na tina kati na baloli na kangi parce que eza salade. Donc il y a maka na malili. Mama bijou alingi bino mingi. Recette na nga eza facile. Bo meka ko sala yango, bo sepela bo zala jamais dessus. Mama la biso Bernadette na Orem. Merci beaucoup maman. Ndengo benga nga. Pour nous yebisa nga ke mama bijou na landa ba recette na et puis na sala ka yango. Merci beaucoup lisusu. Na ba mama nyonso to bazolanda ba recette na nga ba bazobenga nga na privé pona olobaki oui mama bijou en tout cas ba recette na ezo sunga biso masolo na ezo sunga biso vraiment continuer ko ba bongo ba mapambole belé bato bazopesa nga vraiment merci nzambe pe azongisela bino ya ebele parce que communauté na biso bato mwindu na lobakaka tolinga mingi ka buzoba ce kota buzoba tozo kende na noki vite. Donc ceux qui babiloko bien, ba conseil à bien, tozo sunga moninga te pour na ko partager, pour na ko benga mais ceux qui ba bêtise toza bato liboso. Mais je suis habitué na yango. Na yebi keza nango maladie ya congolais, maladie ya congolaise, toza na biso bongo biso lukaka mabe. To lingaka place ya mabe kwa tokende ka côté mingi oya to bondi ki mabe ezali yango nde biso to ko lobela. Merci beaucoup na ndeko na mama ya mwasi avandi na berka na kombo ya miss tobenga mobali na mingi kaka oncle. Merci beaucoup na mama miss abenga prochenga ebisinga mama bijou na lingako na mona ko très belle na mona kayo très simple na mona kayo gentil. Vraiment merci beaucoup mama nanga parce que ça mingi te pesa meli mutu nyonso tuté mona muninga et puis ayebisa makambo yo yebisa kinga vraiment na zio yango oker na sepeli pona baloba ki place batu ba olinga mutu te eza na batu nsu ba olinga na oti kosela bino cassette mona on atinza ngote bokozwa yango avant oyo ndeko na biso moko ya mwasi aselenga message na messenger pona webisa nga mama bijou nga bando sepela na ngote na lingio ka à partir de la bande komona na bandi komona ba émission na yo. Donc c'est ça mutu amto ajija na ndenge na ye mingi jija mutu soko yebiye neti mama na biso miss en tout cas merci nzamba pambola yo na ko pesa ngai courage lisusu ki naza na ba oyanga o basepela na nga. Mama Louise na Colonne ba bisou na yo. Mama na biso
Maman Louise na colonne, ba bisous. Maman Chantal na colonne, ba bisous. Maman Jaël, moi ça papa Voilas na colonne, les sous ba bisous. To komi na fraîche na moni maman na bisous Glacia na ba bisous ebele. Na moni meje ma copine na fraîche na quadrate. Maman Glacia na quadrate, ba bisous na yo. Meje ma copine, ba bisous na yo. Na moni sous maman Justine, maman Justine, maman ya salon de coiffure, ba bisous na yo ebele. Oumela na musala kitoko salaka na zongi likuna na fraîche maman na biso Viviane Makeleka ba bisous na yo. En tout cas merci beaucoup na ndeko zo soutenir nga groupe na nga ba mama bolingo bino surtout ba bisous na linga bino mingi. Donc tozo muso na moni mama Kijabron, na moni mama Yvette Kunji, na zongi susu na Berkem, na moni mama Yvette Okito. Donc na lingi bino mingi toza vraiment ensemble pour continuer à soutenir maman Bijou, pour partager la vidéo nanga, pour tinda batu ba aimer ba page nanga, pour tinda batu ba s'abonner parce que ya moi na maman Bijou azolinga usunganga 10 décembre tout ça la 1000 abonnés. Musala na biso ezotambola kitoko parce que nazozwa batu bazobenganga pona ko encourager ngai. Merci beaucoup na ya nanga motema ya Derek Mosi. Encouragement de vous à la rala pour encourager donc ils allaient bon baeba ndi kwa malamu na ba acte donc il y a vraiment oumela na vraiment ba fleur ebele quoi na boakeli on aleki na mwasi. En tout cas mbote na famille na mobimba bisika bozali na ninga bino mingi mbote na yanga moko mado spaghetti na Belgique. On est ensemble yaya mama leki yaya nyoso tu na binga kayo on est ensemble kala mingi donc oumelo opesa suba vidéo te sala makasi zongisa ba vidéo na yo mongolo lamba kana sala bien. En tout cas la lingi bino mingi ma copine Magui na Belgique na pesa que déjà ba bisous ma copine Bijou la Blanche na Congo ba bisous na yo mingi na bato ba soutenir Bijou quoi la linga bino mingi mbote belé na bana nga nyoso parce que bon baza penza motema na na pesi maman na la Congo ba bisous ebele na linga bino mingi on est vraiment ensemble. Vous s'abonner massivement à la chaîne à Bijou d'or. Donc Bijou d'or ba bengi Bidor TV masolo asika. Vous s'abonner massivement boy maraba page nanga commentaire mingi nde na YouTube na ba privé te YouTube nde commentaire. Maman Rita na Suisse, maman la Shekina ba bisous ebele ba bisous na yo yango yo. Vraiment on natangi on a bossé vraiment à suivre na linga bino mingi boza na kati ya motema nanga. Donc maman Bijou le la bino spaghetti mélangé na crevette atie bino maïs et puis après arobakisa lisusu n'importe quelle mayonnaise c'est pas seulement comme maman Bijou asimbo yango na yo ke kosomba non mayonnaise nyonso ata ba ya ba bouteille otosomba na Belgique nyonso tout n'importe. Maman Bijou a sauce mayonnaise na a tia na katikati ya biloko oyo nga na lambi comme okoki pe koyesa ngo danger na ndenge na okotokisa pe maki okotisi na kati ndenge ka yo lingi. Donc spaghetti mélangé na crevette talinga bino mingi Fatou Boka fina na Belgique on est ensemble bisous